biso en tant que baboti pe bakamba église tozala esengo komona ndenge nzambe azokoutilize bana na biso. Amen. Obachene bolobi amen te. Ebilo bamama bakobotaka biso bolobi amen te. Ezala bamama ezala bana baya kokuta biso batata baya kisima, n'est-ce pas? Baya kokuta biso baba. Alors biso papa bakolomba bele to ba amen. Aujourd'hui quand même amen bazoloba na lola koninga papa papa ba susu. OK. Alors babilenge oyo ba pesa biso esengo toute la semaine. En tout cas, je suis fier de vous présenter Bango, Pasteur Junior Louemba, Père Joël Bonamba. La jeune me soucie de la colonie pour propulser comme on a yoté. Tout le monde déjà commencé bien. La jeune va se péniter. Ok. Alors nous-mêmes, organisation de Seigneur Oyo, les agents de la jeune. Donc, qui a tenu à Lazali embarrassé parce que moi, nous, junior, les modérateurs, la bombe a invité dans la laboratoire. La séminaire, tobandi bien, mardi, mercredi, tokuma mercredi, à Kalina la porte. Alors lui, papa, au Bobina dimanche.